Balinga mibana mboka mbote. Mbote lisusu tokutani na kati ya Cape Congo TV. Bokutani malamu na kati ya chaîne na bino, chaîne ya bana mboka Cape Congo TV, chaîne na biso kitoko makasi. Ya bino molobeli mwana mboka Papa Malachi Steven Bosweli na kati ya Cape Congo TV. Na ko développer sujet moko awa na otikola na video moko e salinga yi pasi mingi. Ndeko na biso mwasi, mama na biso ndeko mwasi alingi abo mobali na ye po na makambo oyo soki na lobi yango bato mosusu bako kamwa. Mwasi alingi abo mobali na ye, d'ailleurs mobali aza déjà moribond. Mwasi alingi abo mobali na ye, ndeko mwasi alingi abo mobali na ye likolo ya mambekese. Likolo ya mambekese, likolo ya mimbanga. Ezali pasi mingi. Ezali pasi mingi ndeko mwasi amelisi mobali na ye biloko sans connaissance ya mobali na ye. Mobali a yebite, mwasi asalaka ye déjà, asalaka ye ba formule. D'après mwasi, mobali na ye atelemaka lisusu te. Alasus na pifote, alasus na nkumate ya ko satisfaire ye na mbeto. Alors mwasi akoma ko zoba kisi, akena ko zoba kisi epa ya Senegalais moko songolo pakala pote achela mobali na ye po mobali na ye a satisfaire ye. Eza mawa mingi. Yango biso bana nzambe et Seigneur la biso toujours to partager parole de Dieu. Pona kosunga biso ba o to tikali pe na bato mosusu to kweya na ba piège wana te ya diable. Parce que zali bongo pasi mingi. Nalobaka mingi boye. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Parce que Bible et Bible biso ki nzambe asangisaki mwasi na mobali po bakoma moto moko. Basu mi balete me akomi moto moko. Donc mwasi na mobali soki babalani c'est pour la vie. Que ce soit les problèmes. Voilà pourquoi na tango ya mariage moi c'est non balé basala serment pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, tant que vous avez malam, ba difficulté tant que yaka par exemple première santé, difficulté en bongo, ndako ekwei, moi ça qui est pas famille, tout moi c'est normal ba côté à famille. Musale kufi mobala suna moya ufutanda côté ya kolesa moi cité bakena no côté ya famille moi cité côté ya famille mobali pour ba luka moi souffle pour ba avancer comme peut moi ça robela to comme peut mobala robela partenaire moko wa usunga muninga na epo abeli to azu koko somoko quelque part to a perdre musala comment ko consoler comment ko sunga de façon ce que nzambe asunga parce que ba susu balete ba komi moto moko. Ndeko na biso mwasi oyo na kocha video na ye bokolanda aza se comprendre que mobali na ye soki ba fani na ye mwasi na mobali na mbeto mobali sala kambala moko tamuke alembi atiki na baposa. Alors ndeko mwasi akina ko luka petit poussin moko boye pour apesa ye mimbanga oya anaye kolenga po akomisela ye na sesika oya anaye kolenga. Alors akele ko jeune garçon moko boye petit poussin po apesa ye mimbanga po apesa mambekese. Molimo na nkoni ezo kozikisa ndeko na biso mwasi molimo na nkoni yana kozikisa ye molimo na nzete molimo kozika molimo na nkoni molimo ya moto
ena ko ziki sa mwana mwasi ayo lo petit poussé wana akamola e apesa e mimbanga o ena ko sepela nango. Effectivement les jeunes garçons ana ko satisfaire na pomo que non ya ko sakala te azo sepela azo ambon mobali na ya ko pesa garçon wana garçon azo ambon ngaki pesa petit chéri na épée tina pomo boy petit les garçons il se dit non yo sa mwasi ba to continuer boité yo sa mwasi ba tout asundoli. Mais tellement nkema na ye toujours ezalaki toujours que mobali na ye na parler aussi sangote garçon na panda ko aider na mopanzi azo bete mambekese asundoli. Alors atunaka les garçons mais nous avons makasi boy memanga ba 2 heures 3 heures 4 heures du temps ezanini peut-être na sénégalais mo ba pesa nga ba kisi ainsi de suite tant les garçons asundoli ake pa ya sénégalais wana ye moko mama te pesa nga ba kisi o sala rapona mibali na pesa mbalanga o lea so na mobali na yeke non tala mon frère nengo za ko nga na o komisa nga na place wana ti ba posa na ngai aussi ça ngo tant que moi si donc so ke ga boy 2 minutes 1 minute o silisi o sa o tika nga na passe na yoki ke mutu moko ya quelque part docteur moko boye o praticien moko quelque part papa moko a sénégalais moko boye azo sunga mibali toke ensemble comme ça après la kisi oyo kaye moko pour bané au sel lango de façon à ce que o se pelisanga mwasi na yo na lingité to perdre libana na biso pour na makambo oyo ya impuissance sexuelle fallait mwasi ça la biloko wana mais avant ko sala ngote pourquoi pour na masumu yango wana azobeta sete tolekana ba erreur yo zola nangai makamna zolo ba oyebi yango kompe ngape na yebi yango biso pa et pas na biso ba africain sujet à sexualité ezalaka pe ezali toujours sujet moko tabou ba parents na biso ba tikala ko yebi biso te makambo ya sexualité ba teya ka biso yango te to découvrir yango ka biso moko boyi peut-être découvrir yango na ba pratique ya mabe et beleka na biso ba sala ba pratique ya mabe et belé ma étaler sexualité avant même mariage, ce qui est très dangereux et aujourd'hui ça cause beaucoup de problèmes na kati ya ba foyer. Ndenge ndeko na biso mama oyo masumu mulimo ya kozika mulimo na nkoni mulimo na nzete mulimo na moto elandi ti ake ozoba kisi yemo epa ya sénégalais ye ndingari ya pesi ba kisi ole yebisa mobali na ete yemo azo biloko azo la mobali ba biloko ba kisi ona kacha biloko lia mobali na olia bo o amobela mobali zongi ko mobali na zongi na bo pifo penda bo pikili penda bo kundu zongi do mo satisfaire ole pe asala ka na ndenge ke no acha ke na mesure ne yebisa ki a doubler ba dose eleki. Alors, à quelle dose de mobile à l'équipe 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, il y a beaucoup de zoki, ba pota, bokola nanga boyo kai. Ils ont ma soni mais tu as choisi photo le bango, na ba terme oyo, photo comprendre. Il y a beaucoup de zoki, ba pota, bien l'ingé sauté, na comme, abi mobile na edo, ya côté les mains. 4 heures de temps, il y a beaucoup de zoki, l'ingé sauté. C'est comme on a point que mobile tango a sopi, mobile tango a kiti, a versé, bolim bisa, ça va terme auto, et bien, mais toujours dans le bango bouillé, pour tout se comprendre. Habitant mobile nae a dégagé, a libéré, mobile nae a mis sous belly, mobile nae a sumbi, a piqué crise. Sur place avec une ambulance ba zu mobali ba kene na hôpital AVC mbalamoko mobali akoma kizengi abeta AVC pona nini nkuma mama luaki nkuma ememeli mobali liwa mobali na yakoma na abeta AVC après avoir ko libérer mampuya mobali abeti AVC abi mobali akoma ko sukola mobali azo sukola azo ngoli ba sanité
azolesa ye pona mambekese oya lukaki pona makamu oyo mama lukaki pona biso sikoyo leson to ko tirer awa na koloba boy awana ko tama ma bible na koloba boy na oyo tali bongo sur le plan naturel na bomoto biso bana mibali ba mama boyoka bolanda biso bana mibali tope bilo bana basi mena ko ba mingi pona biso bana mibali na âge ya bo jeunesse 18 ans to bana biso ni bazali ba jeune garçon à partir de 15 ans 25 ans mwana mobali ana puissance mosusu ana puissance moko naturelle azana na puissance makasi akokende boyata 1 2 3 4 5 7 8 akosala yango parce que âge wana ezali âge oyo azana force naturelle na âge à 30 ans force wana ekomi kokita 35 ans force wana ekomi kokita 40 ans force wana ekomi kokita azalaka moto wana kokoma na ba 5 6 7 to 8 mbala moko okoma kokita na ba 4 3 2 soka leki 40 ans ba 45 ans akomi ya moto ta mosusu kaka moko esili alali moko ya kolaela ta mosusu moko ya kolamukela na tongo makambo nazoloba toyebi yango baparent oyo ezali eloko mona nazoloba mpona biso baparent makambo nazoloba awa les mariés toyebi yango eza âge mobali soki akokisi aleki déjà 40 ans 45 ans 50 ans makasi oyo azalaka nango nkuma azalaka nango na âge ya 20 ans 25 ans 30 ans aza nango susu te mais yo mama faut comprendre âge ezopusana makasi ya bopikiliki ezosila et en plus biso lokola na Afrique awa na mamboka mosusu ya Afrique nde mamboka lokola bakongo kolia malamu eza te stress ebele d'abord stress elongolaka mpe badésir sexuel stress esilisaka mpe puissance sexuelle stress kaka ya pamba oyo esilisaka puissance sexuelle moto wana aza na stress aza na mosala te ale bien te donc bopikiliki nyonso to esili ye na stress ole pa atelema moya kotelema eza te parce que stress ese tumbi nzoto d'abord ale bien te et puis âge aza na âge nini mbana asalaki 50 ans olingi ye azala lokola mwana ya 25 ans atongola yo 1 2 3 4 5 mama oza ndoki oza motema mabe selon âge mwana ya 20 ans aza na makasi mosusu mwana ya 25 ans aza na force mosusu mwana ya 30 ans 35 ans 40 ans papa ya 45 ans 50 ans âge epusani bopikiliki makasi eza lisusu te yango bamama fo bocomprendre selon âge comme mpe mobali na yo aoza na problème ya hémorroïde mokongo pasi boluki solution ya bokoko po batraite mobali na yo po soki aza mpe na pota ya hémorroïde moye mpe aza na bopikiliki po te apesa yo mambekese eza te bozwa traitement bokende bino mibale epai ya docteur po mpe kitingitingi mokonzi ya bapapa docteur ya bapapa alobaka mingi alobi hémorroïde po te libumu ndela alonga te bolukaki tingitingi na Congo boluka ye so oza libana ya mboka obengi Cape Congo TV tolukela bino kitingitingi tolukela bino kitingitingi asunga bino uswa mpe awa na libana ya mboka place tozali babokoko mpe ezali oyo ke soni ezala te tuna basunga yo toza mpe na baconnaissance ya bokoko a partir ya mboka toko mpe kosunga yo na solution po te otelema to mpe mobali na yo atelema mais ezali foto na dialogue
communication entre moi et mon mobile, il faut communication ça en tout cas ma chérie en tout cas vraiment nazo sepelate en tout cas néo tikanga weza malamote to luka solution nini mais maman ola so la mobile nae arabu manga na motema ayo luka petit poussin a otongola ye 2 heures de temps 3 heures de temps biloka bitia chapé bien bien na mokili ya lelo yo na monde ils allaient déjà pervers et corrompu génération moko vena fouti hein bitia che bien bien na mboka Congo donc c'est grave ba kino abenyo mboka lengi Congo mboka lengi hein bankore bimi maneno power boma mama Mombito, belé. Oh, jeune, mela. En passant, je dirais, aux jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Aux gens, pour ça, mais là, il y a des gens qui ont été. Aux gens, namakasi yanzoto. Aux gens, pour ça, il y a des gens qui ont été. Viagra, Salango, yango na pharmacie, et ça pour vieillard. Papa, aussi 60 ans, 65 ans, alors qu'on va sous-souter. APC Viagra pour amelapo docteur APC pour atelema satisfaire moi sinaï ba kisi wana sala ngo pona ba viar oyo ba pharmacie wana ba ana muyanzi ba sala ngo pona ba viar papa a 70 ans 75 ans a atelema souté ba PC ana muyanzi ba PC Viagra amelapo esungaye atelema satisfaire moi sinaï d'abord bazaba mikolo moko kwa ekoki dans ba jeune bozo manzu na non pas na mela na ko tchama vidéo suna sali déjà on va parler plus sur makambo wana ko sunga bino bimela meza tinate surtout sur les jeunes mais en passant je dirais ce qu'on a zonné le banzambe Bible on ne peut pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. La Bible nous dit fouiller l'impudicité. Quelqu'un autre péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Dans le chapitre 7, il y a 1 Corinthiens, Paul à la Bible. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, il est nécessaire, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Mais toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun de vous ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, on ne peut qu'avoir les rapports sexuels dans le mariage. Pas avant le mariage ou en dehors du mariage. C'est la Bible, ce n'est pas moi, c'est la Bible, c'est Dieu qui dit. Les rapports sexuels, pas avant le mariage ou en dehors du mariage. Le cadre idéal que Dieu a créé, a établi, où l'homme et la femme peuvent s'accoupler, avoir les rapports sexuels, c'est dans le mariage. C'est ça le cadre idéal. En dehors du mariage ou avant le mariage, c'est ce que la Bible appelle l'impudicité, la fornication ou l'adultère. Moutabali déjà, n'engue maman oyo, moubal nayazo satisfaire était abimege luka petit pour simple kamolaye, contre façon pure et simple, et sur le péché. Et c'est ce péché-là qui a conduit la maman à que mona ndingari, à mona sénégalais, à Zobakisi, sans connaissance en mobile nae, à tia mobile nae, mais la poa kamolaye, à même mobile na liwa. Mobile liwa na comme moribond. Biso ba parents, biso ba chrétien, et sengeli to sunga banana biso, to sunga jeune génération. Surtout ya bana biso ba wonde bazali future génération ya ba disciples ba suivant discipliné à Jésus-Christ pe ba futur déjà ba mboka na biso to sunga bana biso ndenge bile biso ke instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruire l'enfant. To beta sete pa na bana biso ya mibali, bana basi que leur sexe, leurs organes, pour le moment, c'est pour eux d'utiliser pour la toilette. Pour la souba et sili. Ils ont joué au barreau sakanango. Ne ba otera tera ba mazoka biyoka repe ba ninga na bango to na ba école place ba otanga soutenir ba mboka libanda place tozali ba mboka c'est pola déjà ça na za bibi ça ba mboka oyo.
bazo ça va masturbation dans l'école bazo tellement au PC moi téléphone smartphone au PC tablette azo mona ba na phone l'école ba ebisie mo na téléphone azo kotala ne bazo se masturber ne bazo se coupler alors ebisie moi intelligence sur la parole de vérité soubassement base des réalités fondation est à niveau de la famille alors ça ni alors c'est livré n'engé biso ba parents na bango donc ba victime ba te bisoté que non rosara sexe sur bali ba te bisoté to découvrir maramona avant même bala pena n'engé mabe et ba conséquence yango maman oyo pour moi avec la compréhension de la parole de Dieu, avec les expériences personnelles, je comprends que maman ça bandaka déjà ma solo avant bala. Akutana na John, akutana na Paul, akutana na Thomas, akutana na Jacques, azoba force ya batuana, nyoso tuana. Azoba John na comme sangana ba 7 8. Jacques na obetanga ermo tan suba 9, tan suba ndi 22h boti 10h à lobby. Mambekese. Mais tant soit comme ya bali sikoyo type ne mettra moko lembi alali sina mboka empaya type autre mo seke seleye afana vola depuis tango ti poko azongba katani alemo teki afaze bo tango ya ko déranger le kama moko on ba solo là po bazwa solution yena mobile na ye ba mona tamonganga po te bazwa solution non mama ye moko akei ko mona ndinga pesi biloko. Alors tout ça c'est quoi? Masumu, moli mon ankoni, moli mon amoto, moli ma gozika. Yango biso ba parents chrétiens, tote ya bana biso to la on dira pote ba kuta na ba risque oti. Soki mwana moi ça ebi déjà mi bali avant bala. Na libala na na kimiate. Exemple ya mama oyo. Kompe mwana mobali, soki déjà ebi ma sexualité avant bala. Alors na kimiate. Ba blonga no sala ba position ba ngwana sala kili ebele na e ba ya ba chel. A on est là ça mais wana ndawe pa mosne oh non boni ko nza mo sandumba dono ngo salanga tellement ça mais ça bloko ndengo sali et otina ken ak libanda ke no chel parce que futa chel bon position so sengi pas chel a ko sala parce que c'est business pour la chel c'est business mais mosne ndako so ba bloko wana comme peu moi si a mais ça déjà ba nkumba ya ba John ya ba Pierre ya ba Thomas ya ba 5 4 5 6 7 8 de 10h à Boutouti à 10h à Tongo mambekese alors il pas ya Marcel ya moko tant sumi balé à Lembi alors moi si ememi na nini ememi na kufa molimo ya kufa molimo ko zika pi a tchelelo famille na ye na pitopale abeli si famille na ye mobala za moribon pona makambo ya mambekese ezali makambo ya mawape ya soni yemo ko motubela abengi mama Grace abinga mona otubela tellement mona santa mama komelingai eza mama mingi biso ba parents chrétiens tote ya bato nyonso en général tote ya pe ba famille na biso bana na biso que ba s'engager dans ma sexualité ya sexualité avant le mariage pour ekosura bango makasi lelo ba jeune bazo beba partout dans le monde, comme na Congo, biyoka, biteya, leo bimela, ebimi ebele, tant to kolaka, ba mimela ngo pesaka ebele ndenge komelo, donc mokile comme na suka. Bimela comme ebele, bichacha comme ebele, internet, selon le cinéma, na 18h boke ciné fuga neti biso bana masina na toke ciné fuga wana ciné fuga za randa kuna ngai botali matinée totala matinée na ciné fuga totala matinée otali matinée ta soirée ba bengani bino mais lelo bana na biso bana ba smartphone bana ba tablette bana ba laptop na ndaku na chambre na ye za smartphone na autre mamunyoso. Alors même na inconnu ya ebité mais c'est grave ma mnazo ba so bo ebité tant so bo yebi so bo ebité boyeba na Facebook ba otela ba photo ba vidéo ya bolumbu c'est grave vraiment bon la vidéo oyo bo ka passe na motema mais été ya biso
to sambela pour la délivrance so la kokoso ozana mwasi na ona ndaku azo sepelisa yo te pas ona expérience na yo ya kala o ya mabe o bandaka nango na vie avant obala ndeko mobali luka délivrance ba sambela yo so ozana soni benga Kep Congo TV na en katimini toko solola toko lokela solution ndeko mwasi so na kokoso benga Kep Congo TV na ibi le banzambe ebele expérience ezali ebele toko sunga yo toko lokelo pe ba pasteur to ba femme sage o pe ko sunga yo pe ko leka lisusu ba sunga yo makambo zolo ba boyebi yango yo mto zolanda oyebi yango za série vraiment ozana pour sa délivrance ndeko mobali ozana pour sa délivrance so ozana na vie à désordre ndeko mwasi soki so bala ndakisa ya mwana mwasi oyo ozana pour sa délivrance nzamba sungayo benga Kep Congo TV toko sungayo Bible ebisi biso boye sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Bible ebisi biso na mukanda hébreu na kotangela bino avant to kabwana. Hébreux 12 verset 14 recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Surtout que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 on a les disciples de la voix, nous avons ensemble suivant la discipline de Jésus-Christ, je ne peux que partager ma sujet avec la parole de Dieu pour aider. Parce que c'est ça notre mission en tant que disciples de la voix. La voix, c'est Jésus-Christ. Alors, Jean 14 aussi, je suis le chemin. Le chemin, c'est la voix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je suis le chemin et la vérité et la vie. Jésus-Christ, c'est bon. Alors, biso ma disciple et le chemin. Tu vas être disciple de la chemin. Tu vas être disciple de la voix. Biso ma disciple de la voix. La voix, c'est Jésus-Christ. Nous devons prononcer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu, aider les autres. C'est ça notre mission en tant que suivant disciplinés de Jésus-Christ, en tant que disciples de la voix. Donc la voix Jésus-Christ. Il dit, dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 3, Paul a le Bible. Voici cette, à le Bible. Verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tout à l'heure, Hébreux 12, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ah, bah, ici, c'est l'apôtre Paul, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans la sanctification, sans la sainteté, la pureté, personne ne verra le Seigneur. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens. Pour la longoli biso. Abi longoli pe longoli biso abi nzamba lingi sanctification na pour la biso to tambola te lokola ba païen ndeko mwasi soko sambela rate luka nzambe luka nzela nzambe ndeko mobali soko sambela rate luka nzambe luka nzela nzambe Yesu Kristo azozonga ndeko mobali soko sambela ozana bankakema ozana ba lien. Je vais parler beaucoup sur les moralités sexuelles dans la vidéo pour parler en détail les dangers de l'immoralité sexuelle. Comment le diable détruit la vie des gens en utilisant l'immoralité sexuelle, le sexe. Le sexe ou le corps de la femme, c'est l'ouverture, c'est la porte de l'enfer. C'est le monde des esprits diaboliques. Et on a vie, ozo prospérer makamna yo tambola malamu lokolo bimaka mwasi moko songolo pakala obimaka na mbali moko songolo pakala mamoto elala bako pelala yo mozo comprendre te so tellement peu ça na masumu mo na pena esprit de discernement exact que non et ça pour na ba conséquence ya makambo on a sala ka mabelo ko pour la présence d'esprit te mo po ibezati menga na ebisio
tant que ce Hollandais au comprendre que non bana otambola bien la vie na yo makambo otambola bien ba copie c'est ça normal mais le colo magana moi si moko boui donc mamoto là pourquoi le corps de la femme c'est l'ouverture, c'est la porte du monde des esprits. Et en Bible lobby, quand vous accouplez l'homme et la femme, vous devenez un. On peut savoir des détails en long et en large avec beaucoup de précision pour te comprendre. Mais on a effleuré quand les colos pour effunga la biso mwa mayele to sunga bana biso to pe biso moko to misunga pour na okima sexualité. Soko bala na mwasi na pare mwasi na yo to na mwasi zo mona libanda ba kande mo différence zate. Et le moyen extra au rozo pas ya mwasi mususu zate. Ça c'est la vérité. Nzamba sala nzoto ya basi zaka ndenge moko différence zate. Kompendenge nzamba sala nzoto ya mibali yo mama ozolanda ezaka ndenge moko. So bozana premier bo pikiliki, premier mobile na za première impuissance bo solo là. Bo loka solution et pas ba docteur. Ya minganga ya mindele topé boyena bokoko sogne zalate. Luka bato oyo na église na bino to na quartier place bofandaka o moni ki bazali sage baza bato ya biloba lobate parce que le bomba bato mingi zali azobanga bi ah sona bisi songolo pakala akene websa songolo pakala mokili mombego bakino mobali na ngati le marate to ngana kwa su ko servir mobali na ngana mbeto te eza ba sije moko très délicat ba pesa pas n'importe qui pété faut pesa et pas à pasteur na bino ou soit chercher les hommes sages ou les femmes sages de votre église ou de votre communauté pour pési bango problème no pas le solution si vous avez marambo ya spirituel le sambo et que délivrance si vous avez bon problème physique ya santé minganga ba sa solution bokoko et sa solution. Donc c'était ça le message que je voulais partager avec vous. La vidéo na salimbango mbango basé sur vidéo où tu collègues na réseaux sociaux on de kona biso moi ça ko tubile pa mama grâce mabe a sali pa mobile nae presque abomi mobile nae parce que mobile nae a déjà AVC donc comme déjà mutu ya AVC pour anina chila ke ba kishi ya bimbanga ya mambekese alegisi dose mobile a beti 4 ditazo kitate tango kitibo asumbi amisubili ba makila mbana moka beti AVC liloko mikizengi makambo ete ya biso toki mamabe Bible ebisi biso fuyez l'impudicité quelque autre péché qu'un homme commette c'est péché hors du corps car celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? On a Bible vous habitez le temple du Saint-Esprit car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. N'oubliez pas, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ndeto kutani mbalasima nakati ya Kep Congo TV, chaîne Nabino, chaîne ya Balamboka, Kitoko Makasi, avec Papa Malachi, Steven Bosoli, Mwana Ngando, Akufaka na Mbongete. Ciao. Mobile na ngai ya balangai kasi mobile na ngai asepelisaka ngai na chambre te na mbetu te mama mobile na ngai soki tozali kokushe na ye tozali kopase rapport azwakanga kaka pu moko ayembi na ye mama antuka peke mwasi nazaki na besoin nazala satisfait na vie conjugale nanga mobile nanga bandaki kokisa te yango wana etindaki ngai na dekuse na dekone libanda nadekonaki libanda nakomaki infidèle naye kolinga mo petit garçon moko boye mobali wana vraimen akomisaki ngai na folie ma alors akomisaki ngai na folie mobali wana naye kotuna ye asala bandenge nini po akomisanga na badimension wana comme tozali kosola nini mwasi na mobali basololaka ye kobetelanga lisolo ya sénégalais moko boye ayebani mpe awa na mboka tozali
depuis mon musique tozali kozala na ye nde bayebi ozalaki na fi moko abimaka na ye aye koabandone ngai mama. Alors ngai moko nakendaki koluka sénégalais wana apesaki ngai bakisi mpo natiela mobali na ngai. Alors bakisi atielaki ngai apesaki ngai badese akomaki kotiela mobali na ngai akomaki kosala ba 4 heures de temps na ngai nazalaki zelo nanu mama nani alobi kombo ne mama nani Dorka Suza mama Suza mama Suza mobali no azalaki kosatisfaire yo te okozwa petit moko libanda abandi osatisfaire yo combien de heures alobi abandaki koumela mama abandaki koumela makasi yo lingaki chiko mobali akoumela makasi mobali no tata bobota na ye eza ya mwana moko nano siko otiki ozwi petit poussé siko nde moto ayekolakisa sekele ya sénégalais ye nde moto alakisi ngai mama parceke nazali mwasi mobali oyo abandaki kokomisa ngo abandaki kozonga soki koto bandi kotaya nde omwana kaka mbala moko watambo basentima na nde ebandi koya nde bali yapatanaka bandaki kozonga yiku moko mama yango ntango nake kolinga petit garçon wana vraiment bandaki kosatisfaire wana badésir nyonso na bandaki kolinga na bandaki kosetanti ke nazali mpe mwasi sikoyo mwana mobali wana to aye kodeserva yango nde azala na mwasi na ye bambongo na ngai napesaki ake na opesa mpe mwasi na ye aye kobwaka ngai alobi ke nazali mwasi ya bato namonaki ke nazali confondi nasalaka recours epa mobali na ngai ilkadekele bango lisolo ya sénégalais wana ngai moko nakendeki koleka mpo nasunga mobali na ngai mpe abanda kosepelisa ngai mobali na ngai ya ndako mama ntango nakei mobali na ngai mpe akomi kosepelisa ngo me ye abandeki koyeba teke natielaki bakisi na biloko kolia mpo asepelisa ngo badozi wana donc apres mobali na ngai mokolo mosusu naye kotiela ye kisi naye kolekisa dozi mama kotiela te dozi wana mobali na ngai kosala ba 4 heures de temps ntango azosala soki aza kaka ya kotelema soki abimi moyen te azokoka kotika ngo te nazokufa te na mbeli na pema bazokoka kotika ngai te kotika likolo na ngai te bongo mama nalobi mama Suza yo kokende komela pema ndenge nini yo olingaki likambo wana mama nalobi ya biloko yango kombo nango ankoro yango wana mama bazaka babiloko wana ezalaki okola banzete moko ye moko deja sasalaki basolution nango mama loba jour wana ntango mobali na ngai asali mama azokoka kotika te nzoto na ye ezotika te ezaka ya kotelema seforte nde nyasango mpe nakomolela mpasi nazoki nazoyoka lisusu elengi oyo na bandeko olinga te nakomo souffrir nango aye koseforte katambo kaka bwaki boye mama aejakule boye mbala moko asubi asumbisi place monoko etengami ye liboko elengi abeli paralyse naye kobenga ambulance bamemi ye mbangu na hôpital epuis ce jour là mobali nango akoma paralyse akoma mpe mobali nango akoma impuissance sexuelle yango naye kotulela mobali nango afandi kuti makambo ayebaki yango azota mosusu nde nazoloba boye bazali kokokobuze donc mobali nango akufaki te aparalize nde aza jésus azali paralyse toza na ye awa abujaka te nakoma koliesa ye kosokola ye basentima nalukaki mama efuti nga zero nabomi ndezi ya mobali nango asalaka lisusu te nazokoka te yesu